Yako yoka pe kolanda mayema kaka na 5 mois. Manso papa ndenge olobeli yango, papa balobelaka yango wana na 5 mois. Likambo ya liboso tokolobela papa Diangenda alobi ete biso bandimi oyo tolandi tata Simon Kimbangu, surtout biso bato tofandi na nkamba tolongwa na bamboka na biso, tolobi ete toke kosalela nzambe na biso ye tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu toye kofanda na nkamba. Pamba te wana papa Diangenda aza koloba na 5 mois 1989 bamindele basali ba recherche na bango baye komona solo eke tata Molimo Santo bango nyonso misato ya bule bafandi na nkamba. Aye kolobela likambo yango alobi ete azolobela yango 1989 mais alobi ete en 1972 ndenge bazalaka invité na mokonzi ya bule pardon na mokonzi ya mboka ya tango wana information et circula qui était radio Vatican et l'objet confirmé tata Simon Kimbangu c'est le Saint-Esprit. 1972 Radio Vatican et l'objet papa Simon Kimbangu yende tata Molimo Santo et musala na ye e simbami na bana ne misato. Donc en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Na ibite papa elebe soki ko laksa place wana tenge nini tango wana papa lobaki likambo yango ke il est en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu. Alors, tango likambo wana eyokani esalaki bato ebele passe. Comment est-ce que lui, tata Simon Kimbangu, est noir? Il doit être le vrai Saint-Esprit. Et puis, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit à une seule personne. En 1972. Oui, papa élevé. Na komo na tata mwana tata Molimo Santo eza nango secrétaire bango bayebaki yango très bien et même na mystère ya Fatima bayebaki ba révélation wana bayebaki yango très bien que Nzambe azali moto mwindu. Le Christ est africain, il est né au nord de l'Angola. La révélation wana papa fait suite na 1910 déjà tango mioto et bimaki constellation d'étoiles et bimaki au cœur de l'Afrique et surtout awa na Congo awa na Nkamba tango ba constellation d'étoiles wana et bimaki constellation d'étoiles wana comme l'étoile du berger. Yangwana nde zali ko lakisa ete les êtres célestes Nzambe asili ko kita na mokili e yaka tango nkolo so yaka mbala liboso na mbala ya mibale tango yango emonani balobi Nzambe asili ko kita na kata mokili na 1910 à partir du mois de septembre
tango constellation wana ememaka d'abord et la présence des êtres divins bakomi na kati na mokili, c'est-à-dire humain. 2 ememaka bonsomi libération ya peuple oyo ezali sous servitude étrangère. 3 ememaka la prospérité longolaka pauvreté et pesaka bomengo. 4 ememaka ba découverte scientifique ya makasi oyo esalamana noté pour améliorer la qualité de vie sur la terre. Et puis ememaka appelle les saluts, c'est-à-dire la présence de l'église, les saluts. Yango wana tango ba moni yango déjà pas seulement na pape na Vatican, mais déjà na New York, na Time aux États-Unis, ba koma yango wana balobaki que à partir de 1914 le Christ, le royaume de Dieu sera sur la terre. Effectivement, en 1914 wana, il y a eu la première guerre mondiale. Il y aura des douleurs d'enfantement, mais en 1914, papa qui s'est loqué la botabi. En 1916, transport azali wapi bazakolok. En 1916, papa dialungana a yeko botama, et en 1918, papa diangenda a botami, et en 1921, tango papa kimbango a bani mosala na ye, ba ekowane tamboli na kati na mokila bia likamo basakolaki yango wana ezali certainement en Afrique, au Congo, en Cam. Yango na bazali kolanda yango très bien. Que ce soit dans le Vatican, que ce soit en Israël, que ce soit partout, en Angleterre, partout, bazali koyeba yango. Et plus tard, papa, tango le pape Jean-Paul II, c'est pas un secret, quand il est venu à Komaki na Kinshasa, à recevoir qui papa Diangenda dans le centre interdiocésain. Tango a recevé, c'était l'audience d'ailleurs la plus longue au Yuya à Kordak. Tango ba sololi, papa Diangenda a pessillé révélation sur son identité yaye. A lakisiye identité naye yozali wap ozali nan outaki wap etc. Ndenge kaka likambo ezalaki ba révélaka identité ya Moïse. Tango ya ebisiye yeseka boye alobi ba yebisangana no likambo wana te, c'est la première fois ngana zoka biso toyaki na tata na biso mpo nakoya ko longola makambo oyo nyonso tu ezali na kati na mokili. Yango na paye souhait na ye. C'est pas un secret, Batoming Bayebiango, Souene Zalaki a visité Nkamba à l'époque. Mais, a visité Kiango le sous-souté, bref, Toko qui est dans la histoire, Tango ye a longwe awa, a dit confirmation, il y a une révélation à Fatima que Tatan Zambé, Nkolo Yesu, na molimo mon centre, ça kita na katinasi, la Sainte Trinité. Yangwana bangonyon surtout balobi papa Simon Kimbango est véritablement Dieu. Pourquoi? Parce que en lui il y a la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est véritablement Dieu. Pourquoi? En lui il y a la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Tango ya komi na Kenya, likamo ya monaki, awa na tango kotaki na aéroport a komi na Kenya. Alobi, Dieu est noir et le Christ est africain. Il est né au nord de l'Angola. Donc, les Kamwana ne eyebanaki tango yango et le kiti et ça là dans président ya kala fait Mobutu à l'époque. Tant ayebaki yango pe il s'informait. Mais erreur moko ya salaki l'ambassadeur d'Israël aye ko pesa ye cadeau wana pesa ki c'était la Bible. Donc bao bazako l'actualité à l'époque. On a suivi ça à la télévision, c'est pas un secret. A pessier cadeau ya Bible. A lobby, la Bible, c'est l'histoire. Il y a biso banana Israël. Mais Rera Salaki, a Kamati Masanga, a lobby, Sopa Wanase, a Sopipe Masanga, lobby, et ça authenticité, Milima Bangkok, on a biso. Yende a Kokai Kokamata, la même Bible à Loba. Oh, Ezalaki histoire, Nabino, Ezali histoire, yabi, yabiso.
makambo ezalaka na bino yango nde ezali kati na biso nde tata Kimbangu amemelaki biso yango. Donc makambo wana papa moi mokenga na yebi eza na niveau wana, sinon bango nyonso tu mokili mobimba ezala mokonzi na biso ezala bakonzi nyonso tu bayebi tata Simon Kimbangu et Dieu, parce que en lui il y a le sainte, il y a la sainte trinité. Basuki kaka wana te balobi azalaka mpe azali yango wana balandaka makambo nyonso tu ya tata Simon Kimbangu ala kiangani à la lettre, parce que bayebi que azalaka mpe azali tata Kimbangu azali ya bomo etikino na mokolo mwa lelo engebene liloba ya nkolo na biso Yesu Kristo kako wumela kati na bino. Merci papa. Merci papa. Soki kolemba te osala nanu wana. Na kolemba te papa. Alors, tango esalami na 1972 ndengo wana sika esalaki mpasi na mpoto na ndenge nini bango sikoyo bango bakotaki lisusu na ba recherche. Est-ce que ya solo ndenge balobi ete papa Simon Kimbangu yende tata Molimo Santu bakotaki na ba recherche, bakotaki na babeko de 1972 wana bakontinue babeko na bango do bango bamindele. Et tango bakoye koyoka ete na le 4 juillet 1976 construction ya temple ebandi en Nkamba, est-ce que se poser la question, est-ce que solo penza oyo ezali penza o bazosala kuna ezali yelo seme penza ya sika yango nde bakomi kotonga toyoki ke bato bandi kotonga ndako Nzambe bakotaki babeko wana bakotaki sikoyo bamisusu baza kosenga eke Christ azonga, donc kolo Yesu azonga pweto aya kosilisa makambo. Donc nyonso wana papa mfumu longa aza kolakisa biso. Alors na 1978 tango ekomi na 1978 oyo bakendaki na beko bamisusu bautaka États-Unis, bamisusu bamboka na bango kuna ya bapoto baye kosalela beko na bango siko na France balukaka esika moko oyo ezalaki na tranquillité makasi wete bazela kolo Yesu akitila bango alakisa bango ndenge nini bakoki kotambola, ndenge nini kinyeko ya na mokili. De mukolo mususu bazalaki na beko donc baseparaki batata epai na bango bamama epai na bango. Oyo na groupe bamama tango bazwi mwa repo na moyo wana bazwi mwa repo tango bazongi na beko na bango desiko baye kotala mutu mwindu abimeli bango. Donc mutu wana tata Simon Kimbangu nde abimelaka bango. Babandi ko poser ba question, oh yo obimeli wapi? Albi bon siko bango bazoko bon bayebi ka ke ba africain batu mwindu bayebi penza mingi français te msufe ba surtout anglais bayebi penza te bazoko loba na anglais. Yepe mbala moko a comprendre bango eke bazo loba na anglais atuni bango question na anglais. Ah donc ayebi anglais bakoti na français yepe akoti na français bakoti na ba néerlandais yepe akoti langue nyonso bakoloba oya bango kuna yepe azakokota. Oh mais finalement yo langue na yo o yebi penza originalité ya langue nini ya lobi oya ngai soki na lobi yango awa mutu moka ko comprendre ngai te. Donc lobaka ka langue na yo ka sikambote keno bazo yebate wiri yoki langue na ngai kiambote keno
alubilangi na ye alubilangi na ye balangi na bino nyonso nga na yebiango be oyo ngai bino boye byango te to fubo yekula yango donc mama Clément bango sikoyo batuni ye obimeli wapi outi wapi soki bolingi bomona ngai bokende kaka na Afrique na tango na Zaire bokomela kaka na Mokoto 87 kuna nde bokende komonela ngai mais bazoko luka Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, maman Clément. Merci papa pour la maloba. Ezalaki na 1978. Madame Vakaron. Bango bazalaki na mabondeli na bango pe koluka koyeba nzambe azali wapi, azali pe nani, esika nini pe avandaka. Ndenge ka papa lobi bamonaki mutu mundu abimelaki bango. Abimelaki bango nyoso papa expliquer biso. Mena suka bayokanaki bazwa nzela po baya awo. Me o biso tomonaki na misu ezali Madame Vakaron. Lera yaki liboso pa papa biso tozalaki te. Po tozalaki na beko na 1978 wana beko 1 mois na paroisse ya Niangara. To banako benga beko wana boma. Donc bosengi nzela na bandako bayebi ke boke na boma. Nzoka bosana bino na Niangara wana bobimaka te bozaka na ndako pendant 1 mois. Tomoni kaka papa na pokwa atindi mama kakuna mama Justine baya bazwa biso place tozalaki na beko. Bazwi biso tozalaki wana ba mama bana mibali balandaki banso na bongolo na yebi pete soki bamba yaki na bosani me ba mama bazulaki biso kuna toyalaki neti mama leka toyaki na ye mbuta nzuzu toyaki na ye mama Justine atikalaki na bana o batikala kuna kotambusa awa na nkamba tozali na ya olozina tozalaki na bango tozalaki ata ba 18 personnes toyaki awa tangu tokomi awa na Mbanza bakutani na papa mfuwa Mbanza vraiment madame Vakaron kobaki déjà mobange mazala kolela kaka soka tali papa azomona kelokola bango si ba perdre tata nzamba azali awa nkoloso azali awa molimo santo azali ba si ba perdre avant tokota na kinlongo kuna tokei na mai poto kendo sukula poto kendo kozonga tokomi Madame Vakaron akoti na mai banda kota biso soto sukoto bimi to telemi poto zela to ya nzela moko banda akota kina mai azindi avandi kaka kuna azaka kuna na mai azaka kuna tomoni ya mama mbuta nzuzi amati ya maleka amati mama kakwatika na kuna menini ezo leka kuna o mundela batu banda dindaki na mai azo bima kaka te ba yeko kutana pa mfwa Mbanza biboke no luka azaka kuna bakei balukie na sa mai bobadzu eta babimisi a regretter asiliki pona nini bobimisi kana kata mai na zakula na bisengo na moni ba ville na moni makambo ebele ya kitoko nzamba zalaka awa donc soka solo ba nzamba zalaka azali kolela na ndenge basimba amonaka Yerusalem ya sika ndenge za kotonga ma temple ndako mintinu résidence oyo na kati ya mai ya nkamba oyo baza kotambula na kati ya mai ya nkamba na sekuna kaka bayenge beni kaka oyo bazangi masumu baza kotambula kuna na sema ya nkamba me bango ba mama babangaki kanisa ndenge azindaki na se ya mai donc asalaki à peu près 1 heure de temps na se ya mai ya nkamba tango bakeko bimisa ye asiliki pona nini bobimisi nganga na azali kotala nanga ville sainte la nouvelle Jérusalem ndenge ezaleli aza kolela pe biso to perdre kuna tango baye awa moni papa mfuma Mbanza c'est vraiment Jésus amoni Dieu le Père donc pour tango ba uti na monkoto bakenda papa koloto atali bango nyusu misato
bango nyonso donc bazali na bango awa na mutu moko nde ntango aye na papa Fuma Mbanza sikoyo bolia bobonga mabozonga po bokolala te mama wana na kolia nanu te namema nanu mabanga ngai moko natala sinyi nange ezalaki ndenge na mama Clement ezalaki bongo papa amemaki mabanga bino kutu bozokende malembe ye mbangu malgré mobange aza koleka bango na nzela komema mabanga bango baye kobwaka première tour ye tomi komisoki 3e wana po azalaka mulai banzoto ke boba kyangani ke mama to biso nyonso donc nani jo sango ipandani na kabe mundele moko zomema mabanga kuna mama moko mundele biso nyonso za kotala tuza kokamwa me kambo na yika kolela ndenge nini likaboyo to ekozongi la biso lisusuti ale suka ayaki kosenga na papa Fuma Mbanza ke alakisa ye sika atongane ndako ya ye awa afanda ne libela awa Fuma Mbanza yepsi vutuka ntetero na lomba njila kwa kanda dia kuvuba kuwene njila bosi buiza donc zonga nanu kuna sika utaki po alaki Suisse dengwa na mama Clement azaki nationalité suisse peut-être papa il est beaucoup baksalika madame Vacaron oye bakalika mbona te kaka ndenge yo lobi exact na ndenge pe mama za koloba ezalaki abongo moya eloka ko bakisa wana sa te papa ya papa Mfuma Longo na 89 alobi ete bango bapaya bamindele bamoni likambo ezali awa bongo biso moko bana ndako esika wana tososola badangenda ikoloba surtout biso tofani na nkamba bizaleli na biso oya komona ke biso batofani na nkamba tofandeli likambo kasi na tangu ya nsuka na premier poste okutozomona na yote wana esengo te papa yango papa zoloba tobomba mibeko mama Clement wiko zonga nayo merci papa oyo likambo oyo bapapa lebe balobeli na ntina ya kolona pe kobokola ka 1989 wana ba jeune tosengaka misala pa ya papa Fuma Longo papa Dangenda alobi ete kolo misala ezali papa Kisolokele pe andimaki ndenga andimaki ete na kopesa bino misala kasi to bandela na coopérative ya biso moko coopérative esalamaka bango moko misato batie mbongo na bango na ngai bapesaka nga mosala ya kolona loso papa Kisolokela alobi ete yo Mbenza okoregroupe bapaysan nyonso baza na pembeni na ntina kati ya nkamba okolona loso wana ebanda kotekama na société Inibra mususu ebanda koliama awa nde papa Kisolokela abengisaka bamindele nyonso mibale wana monsieur Rings na monsieur Kamat bayakati awa na nkamba papa atindaka nga na bengisa batu nyonso bamboka nyonso ya nzinga un dimanche eke tozwa ba instruction ndenge nini tobanda kosalela loso wana en collaboration na bamindele wana ye papa Mfuma Longo sikoyo aye kobakisa boye biso na Kinshasa tokolona masango pe coton malgré coton na biso eza qualité ya liboso kasi tango ekena usine malgré qualité ya liboso mais lokola biso bakimbangisi tosali yango bapesi biso mbongo moke on n'en paie rien tozwa kaka kasi plus tard biso moko tokokoma na niveau ya kosala ete
biloko bakosalela na coton biso moko to banda kosala yango. Donc biso moko ba tokoma ba savant to banda kosala. Esika wana nde papa elebe na simbeli wana pona tango wana yo pe ozalaki kuna na Tisakini. Koto ya Lingomba oyo ya plateau de Bateke. Ezalaki ndenge nini na ici. Papa nazalaki groupe UTEX Africa donc Batisakine ba UTESCO ba nan tout ça président du conseil d'administration de papa Kisolokel nga nazalaki na relation publique nga ndem tu nazalaki protocole na koyamba ye donc moi makambo wana nyonso tozalaki koyeba ba coton wana ezalaki koya epai na biso mpo ete eyeba kosala misala. Ben, coton mosusu ezalaki kouta côté à Niger, moi mosika tout ça. Mais coton ya biso ezalaki kouta na plateau de Bateke, c'était le coton de première qualité. Wanande coton ya première qualité, le coton qu'il fallait. Mais talaka kamondele papa. Et bateau balingaka mingi ba commissionnaire na bateau mwendo pe. Préfère kozwa oyo ya mosika mpo commission banani nani ezwama que oyo ezali kaka pembeni wana parce que nani coton ya biso wana yango nde ezali kosala ba couverture banini kuna na Tisakine ndenge ozali koloba osala ba couverture de meilleure qualité mais les gens préféraient aller acheter coton ba importer ya mosika que pour nani question des affaires na biso pe batonde bazalaki toujours kaka biso mpe ba mosusu na mayo ya wana. Alors likamwana esepelisaki pe papa esepelisaki papa te na tina na coton wana ekenaki ti kuna na poto tango bamemi yango mpe kuna na poto na nani na laboratoire na poto bamoni que ezali c'est le meilleur coton yango nde bakoki kosala yango mpe kutu baimportation exportation pardon vers l'Europe ba coton mais pasi kaka nini pasi kaka eloko moto mwi naza kosala ebi ma première qualité tango ekokende kuna ekoconcurrencer ba marché na bango likamwa marché yango wana nde eyaki kotiaka mwa freinage na kati wana parce que coton ya première qualité ba coton ezouta na ba pays d'Europe ya makasi mais oyo ya biso ebi ma première qualité coton moko ya nani et comment mais bosala ngona ba engrais non c'est pas avec des engrais coton ezali kobima de façon naturelle mais comment coton de façon naturelle na sol obino bozali na yango et que kozala coton ya meilleure qualité sans engrais sans rien du tout yangwana bamindele na bato mosusu bamoni ke oye kobemela biso concurrence moko ya makasi yangwana marché wana mpe eyaki kotelema mais papa koloto azalaki toujours koloba alobi likambo oyo ekozonga lisusu na ntango wana nga natuni papa koloto ngabi ye papa koloto aza koloba na nga alobi mon fils tu vois usine oyo ezosala babilamba monsieur Pierre Eloi. Monsieur Pierre Eloi, c'est mon ami. Monsieur Pierre Eloi, il a commencé à bengisaki administrateur batonyon surtout à yebisi bango lobi ngai na moni ke na lingi na kufa. Ponani. Pourquoi tu dis ça lobi te? Parce que ma femme est morte, je ne peux pas supporter le départ de ma femme. Et puis de deux, compagnie oyo biso to sali kuna na Afrique, na Congo, na moni, et ça kokela na kokufa. Et pourquoi? Alors parce que vous ne respectez pas mon ami Charles. Bo yebi que mpo moto azala na bozwi na kati na mokili, il n'y a que deux choses. Soit vous allez vers Satan, soit vous allez vers Dieu. Or, bo mengo na biso nyonso tozali na yango, tokeye pas à Satan te, mais nous sommes allés vers Dieu. Vers Dieu. Alors c'est vers Dieu. Mon ami Charles, yenda azali garant ya bénédiction oyo biso to di bomengo kuno. Mais lokola boza ko sala lokola ko négliger ye
yangwana nga na moni parce que papa qui se loquait la loba qui moi je vais démissionner. Balobi, vous l'avez, Balobi on a monsieur de l'arbre, vous l'avez poussé à la démission. Mais le colaye a mis l'ongoli kuna compagnie wana et kokena na okufa. Moi je veux pas supporter ça. Moi je préfère na kufa na kenananga. Donc monsieur Pierre Eloi, bah monsieur de l'arbre, bah on surtout bah ebaki que papa est le Dieu le Père, source et bénédiction na bango. Ce qui fera que après ça monsieur de l'arbre a Papa qui sort que Dieu le Père. Dieu le Père. Oui, source de bénédiction na bango. Il y a monsieur Pierre Eloi lobby, source de bénédiction na bombengo na biso, ndezali epai na bango. Lokola bino bon négligé ye na monique compagnie au kofa. Wana papa qui soloke la loba qui parmi ma loba na ye, la Belgique me doit beaucoup. Bon baba kamouana entre autres. Ngana lobby na papa. Nous allons récupérer cette société. Biso moko tokobana ko sala bilamba, biso moko tokobana ba coton na biso banane to za ko sala. Atali kakati aseki nae. Asukai kakawana papa. Et donc baye maintenant monsieur de l'arbre tango amoni ndenge wana papa kulutu tango to zongisi badi ko regretter alobi il faut na courir mingi na kende. Le fils de papa Simon Kimbangu, c'est lui qui est resté en Kamba. Il faut na na simba ye. Parce que que papa qui soloke la kei, papa diagé na kei, et tikali papa mfumamban. Je dois aller le voir. Aza ko tremblé, je dois aller voir. C'est un milliardaire, bato ambongo makas. Alors biso wana tolobi il faut alobi non moi je peux pas aller dans une jeep banzila wana. Mais bon, il y a un hélicoptère, c'est de la canquerie aérienne, il faut un avion, hélicoptère, n'a regretté, mais trouvez toujours le moyen pour que est-ce que possibilité zali pour nangana qui n'a pas simé na maboko? Oui, possibilité qu'on peut avoir tout ça qui n'a pas pembele, au pays à Koufaki à Nalouken, tout ça. On va tout faire pour coquer. Qu'est-ce que nous on va devenir? On a soko ke lelo au moment na Vitex Africa compagnie wana et comment presque par terre. Donc les camonions surtout et tikalaki c'est kaboye batonions ndenge kaka nazo silisa papa na moninga moko tozako solo la et pas ya moninga nanga eles alobi vous savez moi je suis devenu ministre comment? Non, moi je ne sais pas. Moi, de personnalité, je suis allé en Kamba. Quand je suis allé en Kamba, j'ai serré la main de papa Simon Kimbangu Kiangari. Quand je serrais sa main, il m'a dit ne saluez personne. Et je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai salué ma femme et mes enfants. Baninga musoto zalaki na bango wana babi pape lebe mema biso na nkama toki na kopesa mbot po biso pe to koma ba ministre ngana lobi ngana zalaka ka bon chauffeur na bino ngai pe na zana loboko te funa pesa loboko papa yokela biso mawa to pesa ka loboko bana ntongo te mpoko tuzoye bakate voilà tala ya lobi na pe apesi mbot et je suis devenu ministre yesko tout monde a signé un certificat d'enregistrement il y a biso à l'hôtel de le papa ce ministre là des témoignages on appelle ça batonyo surtout papa lebe continue en cap on va les saluer tant on batonyo ngal sous dernièrement et les tu es où Gabi je suis en cam mais tu devrais nous amener pour les serrer la main de Gabi na bon chauffeur na bino na mema rabino pour ngana sangi loboko les misanga papa na tele mkawana Moussousou marché. Tu pas que c'est le qui l'a appelé ça Gabiso. Ko sala ba sac. Oto bana ko benga ngoto. Abi bino bobosa ni bangoto wana. Oyo bazo sale la biso ba sac ya lelo yo. Ezalinde ba produit chimique. Bazo sale la banete ba mbadi oto zo ko benga ba mbadi. Yango soki moi okomona biloko eza na kati eko chauffe
mais na bangoto wana lokola eza ancestral de tokendaki komona yango na mboka ya papa de la ville kuna na nani Kundi na Luwala de kuna papa Kulu atinda kabiso toke kotala yango binsimba etikala lisusu te. Mais papa Kulu tutango atindi biso kuna toke kosomba ngo na ba paysan kuna tango eye kokota na Tisakine bamonieke ngoto mo donc ba fibre moko ya kitoko ancestral, mais malheureusement siko isala makali lisusu te ekomaka basaki moko chimique. Donc oui papa de la ville na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci mukolo kopesa biso maloba lokola biloko ya mutu mwindu ezalaka toujours négligé. C'est pourquoi barafia wana oyo tobenga kabinsimba lelo emona na kasusu te parce que koma négligé kasi ezali soki par exemple koluka yango kuna na Manyanga na Mongoluwala plus précisément ekoki nango komona na meme lelo papa tukutinda yokusiku ndokuzwango ba semence comme ça tozongisa biloko nyonso wana bangoto emonanaka lisusu te bandaka ilatama na basaki wana pe ebunga nyonso wana papa bino moko batu bobomba yango likambo moko kaka papa ndenge tata Molimo Santo auti kolobela yango ke ba dérangeur na kateli ngomba na bino yango motuna ezali na mukanda ya baloma ngato asikila mu masumu mpasi nlevo anieke papa tango nkolo Yesu akufi bakundiye ba mama bazwaki makanisi ya kokende kobongisa nzoto ya nkolo Yesu na nzela babanda komituna nani akolongola biso libanga kasi tango bango bakomi bakute deja libanga basi balongolaki kutu bamoni moto oyo bango bakokaki kotala te Angelo atuni bango boluki nani yango biso pe papa nzela tozoko kende ezali na libanga nani akolongola biso libanga porque makambo na biso nyonso tozwa yango na pete nyonso tata Simoniki Mbangu Kiangani utofuila nkenda soko kotala kaka d'abord biso na biso tolingana ekozala impossible yango batikelaki yo po etolongola biso libanga kolo Yesu asi aloba yango libanga moko te kotikala likolo libanga mosusu se kolongolama papa ba dérangeur miso kaka ya pamba okotala bango bango moko babimi na bango na pete na lingomba na yo balola kaka meso papa sitofuka. Merci papa de la ville. Merci nzambe na ngai papa elebo ibilika mbaba mpunga wana nayebi yango papa nakoka kaka kuna place yo ozalaki kosalela. Oui papa ezalaki koya mingi d'ailleurs provisionnement nyonso ezalaki kosalama eza kouta kaka bakote wana bampunga wana papa
Et là, on dengue papa de la ville à Lobby, papa, ils allaient peu qu'on saigne un peu malamoko. Biso, bozo qui c'est la biso di kamo ils allaient qui kala. Bato bazalaki koya na batour awa na kamba. Pona koya ko sala misala ya bilanga. Et na kati na ba paroisse na biso nyonso tu bilanga ya lingomba ezalaki ko salema mingi. Bino bozongisi makamu ya koloda na kobokola makamu wana nyonso to même bampongo même biloko wana nyonso ya tisakine ya basaki ya ba couverture ya banani biloko wana nyonso to biso nde tokosalela yango na qualité ndenge na lobaki qualité oyo ezali ya nini te ezali ba biloko moko bio yango na ko la première qualité yango na nde eko sala que ba marché ya ba biloko wana nyonso to na kata mokili bango nyonso to ba ko bana ko yakaka parce que qualité na yango ezali qualité moko eza na engrais te eza na ba produits chimiques te ezali eza ba toxique te comme ça on appelle ça toxique te yango na nde bato ba mokili mombima ba usine nyonso to ba ko sala na mposo makamu nyonso ezaka na maboko na yo ndenge balobaka yo ne chef de personnel makamu nyonso ezaka kana epai na bino bobongisela biso kaka papa ki chef de personnel yango bapesaka nga na 1989 wana na boyi te makasi kaka na bilanga mpe mabele. Merci papa Elebe kozonga na yo. Merci. Yango papa mwa moke tokokaki ya 5 mois nde yango wana depuis 1970 papa Simo Kimbangu alaki déjà programmé que ye tata Molimo Santo pe bamvoila misato bango nde basali ko représenter ye likambo wana yalaki découverte na mama Vacaron mama moko ya Suisse nde ya ko découvrir yango maloba nyonso wana nde tuzilaki yango mpa papa Dangenda mpona lelo na telemi na nga wana okombo tata Molimo Santo. Merci papa Mbenza pesi biso makasi mpona kolona na kobokola kaka bato baza kodéranger tozala na souci na mosala oyo batikeli biso toyokani papa Kimbangu bamonisaki ye pasi kokanga ye tia ye na boloko obeta bafimbu mpona nini biso tobonga me bamindele mpe bamonaki pasi place nyonso bakozala soki barenu ezali fo bamona moto moyindo aza na kati me eza na bango bamindele na kati me moto moyindo mpe akoti kuna bakokamwa akoteli wapi ndako eza na bamire porte fenêtre me ya kokangama ye akoti soki bamoni kaka basali nini bapanzani wana likambo te lere kolia repo bamindele na midi bakende kolia soki baza misato oyo ya kotanda basani ati 4 ati mine mena bamindele bakotuna me mpona nini oti mine biso tozali 3 wamona papa Kimbangu amona na kiti oyo bakotiela ye wana makambo te to bazaki mpe à l'aise te mpona nini moto mwindo abonga kaka esiko biso batikali biso programme monene oyo toza kosalela totika kaka Yerusalemi etongama te kolona kobokola totika toki makambo nyonso eza nécessaire yango tokende mosika te lere eke mosika lobi tongo mabondeli mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen.
Imbangismo ye. Bajen oye. Bika tokubike no moko totonda lusiko musutu tambudi kwa nzambi eto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocol bobongisela biso basani tozoleka na présence 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 batata na ngambo bamama na ngambo présence batata na ngambo bamama na ngambo présence Présence batata, présence ma maman. Présence batata, présence ma maman. Présence. Honorable na moni mwana batata. Bana tongo na monaki, mais allez. Présence. Mwana batata confirme. Lokola noko original. Lobi todo c'est la mwana batata. Présence. Honorable Mbazi kwa dikiaki. Foti boki la luozi. Bas babanda deja manevre ya binchimba. Mbazi kwa dikiaki. Vraiment. Présence. Semence, hein? Semence ya bangoto. Na yango directement. Présence. Présence batata na ba maman. Toleki rapidement la spécial. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Nani à côté le maliboso? Ah, mama oya tongo. Ah. Na ye na noko na ye bayeta. Azala kiao. Yamba no tata. Yamba na yo tata. À présent, c'est retard. Ok. Donc, tu sais que 10 minutes. Alors, yo soki mbongo na bimaka. Après 30 minutes, ozongi na yao. $20, $10. Bambongo mususu po ebima. 1 heure d'ita. Masele. C'est quoi biso ba 10 minutes. Présence. $50, $100, $10, $20, 5 000 francs, 1000 francs. Nani à côté les mains? Bajenoye! Ah! Makambo nyonso. Yazo kembelambele na présence. Ba soustraire yango papa combien? Batata 5 000 francs. Ah! Voilà.
honorable mokonzi yamba so tata tata musazo ya ah c'est que l'état batata ko basoko ya de part et d'autre batata 10 000 francs ouais batata 10 000 francs ouais biso toyebaki sac ya loso ezalaki nangoto na 50 kilo ya ngoto batata 3 000 francs alors babane ko benga ngo dikuba yango soki makanisa 25 kilo utaki wapi batata 5 000 francs batata 5 000 francs lelo ekomi ono 25 kilo sac maman 5 000 francs batata 10 000 francs maman 2 000 francs maman 2 000 francs maman ameki nzoto chichana ngozo kendenge zaki na tongo ndenge zaki na tongo mokili tura tu oh batata 10 dollars ouais batata 3 000 francs ouais papa c'est comme ndenge komi biso tango tobanaki kosomba bakase ya fanta na coca ezalaka na combien de bouteilles na kati 24 bouteilles lelo ba réduire ya 12 na 12 en tout cas batata 20 000 francs sikoyo tango bakokatela yo 5 kazier oke kobaleta 5 kazier oke na 5 kasi ashi batata 5 000 francs chichana zoke ndenge zaki na tongo mokili tura tu boyana bimbelekela pantimba bimbelekela yaga kaka nazomona kama makimba makimba mama kimba kaka mutasa na circulation maman 1000 francs tolingi tosilisa tolingi tosilisa nani akoye na 20 dollars 50 dollars nani liso akoleka bon totala nanu batata wana basokoya na mbango nyonso batata 5 000 francs papa ntimba yaka koto yo bongo yo papa ntimba recherche ngo ibandika sikoyo ba minute esili papa ntimba bazoluka mpona kimbelekela batata 5 000 francs papa ntimba azoluka mutakimbelekela papa azoluka yakati yakambango yo simbela papa ntimba kimbelekela papa ntimba yakati yakamba papa tala balobaka soko kena la chasse omoni mboku kolekisa yete kende nanu komiswela wana sino kozwa 0 kimbelekela ti bon batata oye oye bamama oye oye balinga te
tokolonga kaka bongo tangu bakomona honorable tosokisi loso na biso 50 kilos. ya 50 kilos alors na saki ya ngoto. invention Papa Ntimba yoka kande tososela na kimbelekela na batata 5 000 francs. Ok. Félicitations. Bon. Bimbelekela ya pourquoi batata 14 100, maman 37 000 et 39 000. Mama Kimpa Mamawa. C'est bien. Kyo kitoko na tala Bintimba kumani anga yenge tukbenda. Comptabilité. Comptabilité. Hey. Tata mabele bosala noki. Tata maludi. Tata onda tango kozala PDG alors. Kuna na kesho wakortolera malamu oyo. Batata maludi ezoko mona na ondire mbongo ebele bizana omoke alors. Wala bato bakozala salaire bazozela kananu. Papa Jean Yelo Kolazara est déjà spécialiste dans la colonne à l'os bien. Ba retardataire. Ba maman 2000 francs. Amélie Pemba. Amélie Pemba. Soko kiminga seko zana 5. Na poko ya lelo batata baganye ba mama to betela batata maboko. Ouais. Omoni yango noko na bino akimeli. Akimi. Ekarpe ya mulai ndenge kezelaki na tongo pa ba mama. Voilà. Chance. Diansuka Makani kukila. Tusamba. Muzola kwa se ye mwana etata mwana velela. Tutondele ntinu seba oti muka yengele. Mumawonso na malu tuvangeli mulumbu kia unu. Tusadidi mpesalo. Tangu ifweni mpasi voto vambana. Betu tuvambana ngange kuvambana nga yebetu ko. Munzila tukwenda vita ntuwa salamani mwakengisa sumbule vonza. Muzola kongedi eto se mwane itata mwanda velela.
Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wase, yo ntwadi yo ngitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaita tukwa ya kwa yelemfu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tuende no jambote. Ingeta ntinu.